Bisogno stato s'abbonare, nascere moko, Madia Star TV. Etala mamunate, bato bandima, Christophe Songo, andima, Tati Hilenda, andima, Angel Loué, andima. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Madia Star TV, Chalaketa, nascere TV. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Madia Star TV, Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social, Tadi Hileda, Angel Loué, la mignonne. Bisogno soto s'abonner, National Macron, Madia Star TV, Etale Mamudate, Bato Bandima, Madia Star TV, Zambada Media. Bonjour famille, tous ceux qui sont là comme d'habitude, nous te mettons en console. Merci beaucoup na ba onu su balinga Madia Star TV babi ekole loko ya ka kolobe loko. To kolobe loko toujours comme d'habitude na kata Madia Star TV. Merci beaucoup. Ebi kazali muto askakata Madia Star TV. Kobo sanate o sa abonner o like et que ça la biso bien makasi mingi. Donc on soit makamba couple comme d'habitude babi Christopher so ba so mon appel so mbote mingi sans oublier na pesi mbote na ngai balobi na ndeko na nga moko balobi Frank les boss na pesi mbote mingi na pesi mbote na nga balobi na Emanido la babi voilà na katalo na pesi mbote bandi na to so la kaka take ba couple koma yo mwasi mobali neti na moma oyo bandeko na ngai tokoyi ko déplacer pote ya ko sepelana congé no bandeko na ngai ezalaka malamu mingi etaki ba couple bandeko na nga kosala mwa sortir ba mama ezalaka bien yo ba de premier ti les 30 yo ka na ndako okenda na ata restaurant te ekozala bien mamingi te bandeko na ngai yango toyo kolobela yango awa na ndeko na biso Naomi biso moko tolanda ndenge azali koloba awa eza ma très important etaki ba couple eza très important bandeko na ngai ya ko bimisa mwasi bimisa mobali na yo na mwa ba congé tozelaka kaka te bana ovandi bana ya janvier ti to tokoma na décembre osala ta sorti te ba couple o couple nini wana eza mi malamu mingi te yango tobimaka ekosala biso bien makasi mingi etaki ba couple mingi yango toyo kosolola toyoka. Je suis là. Merci pour le cœur, merci mes amours, merci. Bandeko, depuis Bobalana na Mobali, papa propose à Kaote Bobima, Bandeko Zalaka Mabe, moi c'est à Komaka Kanda. Bah, emoji, oh, te bandeko, bonsoir, bonsoir. Voilà, Bandeko, bon, on est au sujet dans Zolo Belabino. Si tu mets ça en pratique, tu considères ça et que sauver. Ba couple belé là ba comment na tiraillement ko soit na pamba boye ba elo bo soit ni rakati bo soit na ki na chambre na 5e bo beti tatami bo yo kanite mo bala ke musala atiki yo na kanda olambi fufu oli papa ba to azongo ba di ko fionto la po makelele bandali susu parce qu'il y a plus d'harmonie parce que obima kate maman on commence à s'énerver kaka yo ko pamba alors quand même ma chérie comment ça fait quelque chose moi, si tu as pousse à moi, pion. Ceux qui m'ont pas la zone ma chérie, toi, tu le fais. C'est ton mari. On se comprendre. Ah, on a besoin de ma question. Ah, ouais, on a ma question en privé. Vraiment, il y a une sabino boy. Moutou. Bah, c'est belé de l'obakoma, na ba crise à quarantaine, na ba problème. Parce que ozo revavi moko boye et comme la chaoté et belé ape bavanda na mabala tika ka bavanda mabala lokuta na ndimi teke muta contredire nga mabala ya tindika kalvanda
Pour nazalaka te que femme sel pour tant sur nos finga papa baba ba ba femme sel ndé balata rumba on bobi kosaka. Bonjour. Ton mari, toi, ma bon, c'est pareil, ça m'a pas la bataille. Banda pour ça, quelque chose. Pour ça, comme on va dire, ça t'a beaucoup. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, ma chérie, ça va? Hein? Oui, ça va, maman. Merci beaucoup, vous pas un sujet. Vous avez besoin de compléter moi quelque chose qui est un sujet of course, yes, yeah. pour la harmonie, la couple, la biso, et voilà. Alors, si vous avez un sujet à combattre, moi, du solo à côté, à moi, mon mouké, tozo yo karo pour toi avancer. Merci. Ok, merci beaucoup pour la parole. Ngali na bakisa kaka mwa muke na benga ngo mwa épice hein. Yo lobi wana oza na raison makamozo loba za ma très important ta ke biso ba couple. Pamba te so tomoni ba couple belé ngana loba net kana poto na Kinshasa te pa na za na poto za na Londres. Ba couple belé mingi to travaillaka trop. Que soit côté mobile, que soit côté basi. Au moins que mabala na biso koma boring. Mabala koma boring. Au moins mobala uta musala so mobali ka ye kaka vandi asenga lie fufu amati. Mo si pia muso asali amati. Tama ya kumata ba restaurant ezalaka te. Pour moi le baiser très important et que ba couple il faut te provoquer ba sortir. To provoquer ba sortir. Pas mater toujours travailler dur. Can you imagine biso ba couple le premier 30 liens à la bandako restaurant musana ngoni to salara mingi to travaillera trop suko pourquoi pas bater que non ma chérie na kato li lobate on vit qu'une seule fois. Voilà c'est ça maman c'est ça nga sala ki kala o mona ke o sala mbongo mona ufani kana ndako mami ngana kama o provoquer ngana sala mingi concentrer mina ba couple pas bater za mari na ngate mayelo ba célibataire bazwa on pas bater ba bali namte baza mkonema o pambola bango mais bazwa ka maele eta ke bana nza bazwa maele voilà mon eta ke ba couple il faut te provoquer moi mbali musu bazana ba kipa na bango te alors qu'on a besoin de quoi que dans restaurant non on a besoin de que dans shop ko somba jene sota ni kana ndako eta ke biso basi il faut te provoquer bilo ko na pas bater to ça ba couple na biso e ou mela moi mingi omona ke yo mama ovandi na ndako ovandi so mobali aza na courage wana te pourquoi po yo bota courage mobali na nga leo toki na ta cinéma esalaka bien nga cinéma nga namona yango boring mpo na nga mpo mate naza mama mokosi na memi mobali na nga na bana nake cinéma na bandi na kolala te me nasalaka suki na bandi kolala deuxième tour bana nga bamemi cinéma bamemi so cinéma na papa na bango oyebi na mema mutu na nga mwana popi na komo tonga na nga bameshe na cinéma moni mais quand même eselenga quand même bien balasima bite balasima il faut to kende na papa pourquoi pas to kende na papa balasima pourquoi pas to kende restaurant papa le lot tourner na ndako te attends chaque dimanche bama to travailler pourquoi mbo to mona passe à nini bien planifier payer la bongo pour respecter père c'est ça chaque dimanche o teta 50 euros no pembe no teta 50 livres na yo so boza na bana tika bana boke enjoy yo na papa na mama o tika 50 livres oyo bo eza bolena mino ka dicter mais sortio na esala bino bien to bozo nga ndako boza la fraîche bo comme fraîche en plus surtout ba coupe voilà surtout ba couple za ke nzamba apesi bango libala maintenant na pomme bango bota te eza très important il faut bo voyager moni chaque fois bo vani ke skama ndako bo vani kana ndako ama ko bo soka mona te déplacer sorti wana koko sunga yo pe ozui zemi pe na all demo kena na mobile na yo ozui zemi pe kuna mingi mami toza ba témoigner ngape na na YouTube ser mon ka bo abimaka te bima yo utobala bo se 3 ans kaka na ndako mo me ka pe ko beta pe makamna mina ta libanda nzama ko sa mino grâce libanda ba kenda Belgique oyo ba sala inse mo sala nga ba sala inse metanga zonga no ka zonga na zemi kofana pe sika makwa efekta pe makambo ebele mbongo na yo mais moi si il faut fungwama mibali mi ba fungwama te yo te ke mama so ebika mobala bala yo mbongo na ba marié mama fungwama o perdre te yo ngomona ba papa ba nuni ba mama ba nuni ozano na 40 ans mais o mona ke bilongo na biso ko na ba 50 ans merci Naomi merci o mona ke bilongo na biso ko na ba mama ko ya 50 ans nini mbongo na yo moko loboko kaka makasi loboko makasi bandeko nanga eza bien te faut to funga metake ba couple to dingaka to sala ba couple biso za lengi to pesa pe ba o ba bali te lengi mo weekend boke sorti ka une fois par semaine so bo planifier à chaque mois ko
kolobaka te ba couple il faut bopesa bana oya mike pe Voilà. déjà na ite parce que tono sunga bango Voilà. bana sana uniquement pour na bana na mike Voilà. parce que bana na il faut ba droit chemin à bien il faut pas adopter comportement à bien pour lobi na bango et ça la bien Voilà. c'est tromper te comme biso l'autre se conduire na berel mais bana na to sunga bango Voilà. Voilà. Pour généraliser na biso na bana wana osana petite amie na yo soki au monde déjà beaucoup na fiançailles bon bandaka déjà voilà. Voilà, surtout ba jeune sœur oyo. Ba jeune sœur oyo boza ke bozwi ba fiancé. Il faut que ça la ngo mingi net boza bokum na ndako moko te. Faut moi so pour moni cadeau na biso pe ba c'est pas mi balé ça la bien ba na biso bas bo na ba jeune fille ça la bien. En plus, tant que tu as mis bali bakado, nous battons que mobile do chino non. Mouton a proposé déjà cabine en robala ya. Ceux qui moi quelque chose aller sommer les ceintures, sommer les montres, sommer les parfums et contact coach arababi. Mi bale voilà. O mala mi bale beba so kangote. Yo mona mi bale be muso mona azaki na petit momi moko bo bakabwani a te petit momi bakado a pesa ngani na zo na vite. Na mni tolo mona ke ozo sala tout que qui fiancé nous elle a toujours soudé. Donc là on sera ba maman ba jeune fille oza na fiancé na yo bo surtout ba jeune fille bo sala mi bo bimaka liba na mni ezele lengi bo za te ke loka ba maman ba ka lokola biso ba misusu to yo timbela makambo osika ya okoma ngo bima meza ngo chule tite mais nga maso na za mbongo na nga ded na mimi anga okene kongo ngaso za na mbongo na mami na pofuka voyage na chiki mabana na ke voyage na travailler mingi na 7 à 4 jours. Et ça là on a bien. Tant qu'on a ressenti que aux ongles ma fraîche. Voilà. Voilà. C'est toute une thérapie. Et ça qu'elle est soukola au cerveau parce que vous avez dit mon kangami na kati anda des fois ça énerve aussi. Voilà. Ça n'a pas problème na papa mais il suffit qu'à bon matatali c'est tout aujourd'hui de la voiture bino mi balé bana bazate. On a pensé que beaucoup mon na mboka mususu paysanne bozo le kaboke beaucoup na destination hôtel et déposer valise boke bolé na restaurant pas de comment quand changer. Voilà. En plus libala mami na libala pe koma asik. Pas mettre ba aucun hôtel. Hôtel normalement biso to restaurant kala que so hôtel ko sala bon non mais to aucun hôtel. Ezo okola okomo bule mobala linga sika. Ndeko roza ndeko za liboso te nini échanson na lukoso masutia sika. Qu'elle soit sika, moi parfois sika, obi ke kuna to za la biso mi balé moi aussi ma papa kingo papa aussi mo kinyo so to contribuer na libala. Bo so lokola batmo bolinga ni sika école ça pe bolingo. Donc na comprendre batu muso mone nazo tonga na kini mbonga basaka si mama ngo kufa ngo tika basaka si mana yo to do nyonga makana poto otikeli famille ndaku okutola mukaka 6 heures preta été automne hiver c'est ça voilà et ça ma sujet moi c'est très important mami na c'est pas na ominga pe na sala ba sujet mingi na sunga mi ba jeune ba mama. Non, ça peut besoin de number. Non, ce qu'on peut savoir number dans l'autre cours ça mais c'est pas non sur ba jeune fille, ba jeune garçon, c'est très important. Pas ba tête aux belé au biso to rataki ango, to nga to peut ça ba jeune fille pour que mbala sima, ba ça la berero ba to ba salate. Que imagine ba na biso mingi na poto a mingi ba zo ka bango mingi na ba restaurant. Ba lingi mi balba bimisa bango. Yongo mona ba na biso ba ko caractère au bala mobile ma wuti kini. Mobile ma wuti kina bala voilà pour mobile wana ayebi na yete kende babimisaka mwasi omoni yo moni bana biso mingi ba ke otomemi na be kolo eza ba conséquences mi bala ba congolais pe bolingi obimisa pe ba mama te yo bana biso ba ko na be kolo eza mala mi toto eza normalité yo mo ba so ko ba Ghanéen ba Nigérien ba Somalien tina niveau ba ko ba jama parce que mon mwasi moko boye apesa mobali mbongo yo solatisa mobali siko bano ya biso ya bike ba la victime quoi voilà génération ba osu ba komolinga bikolo voilà parce que biso ba kuku merenge to bebisi déjà ba garçon garçon mo pa posa déjà na ba sœur na ebo e ba sœur ba katela ke mbongo ba beta ke katatami garçon na posa ta ba sœur ne 4 on se comprend baza ba génération na été siko mwana ya génération na ya zo sa victime tant ko senga tant moi quelque chose à copier a été et ko senga ni na qui n'est pas école autant ça on me met dans un restaurant et ça pas si peu mawa. Merci beaucoup ma chérie. Pendant au 4 pendant succès là on a le bakra que ne to comme moi ba fête boye biso ba mai photo provokaka
lukata jour moko obimina papa ki hotel oui toza na bana eza ko olala te ofuta ta mbongo ya tongo bobima ta 18h botika ta bana esika moko esala biso bien ma chérie c'est que pesa otika bana baza te ok ok je suis d'accord avec toi naza d'accord nayo voilà c'est ça donc nana tika pesa bandeko mosusu bamai fo tochanzaka oyebi ke ntango ozobima na mobali na yo ekechange mpe makanisi po eza lokola tokutamba liboso na copain na yo tobongama koluka ozala na soutien bien kaleso ya bien eza mpe le même jour oyo ozake obimi na mobali olingi ozala propre ozala bien esalaka bien makasi mingi na moma yango bandeko na nga bamomo bosala yango bravo bamomo bosala yango te boprovoke yaya kosala eloko wana mpe na esika moko boye eza ndako na bino te eza na sentiment mosusu moto akosa bino te te eza na sentiment nango mosusu te ya famille te ya famille te c'est ça ya famille tofuti hotel na yo ofuti hotel na journée ti lobi okodepanse na mosusu ba 100 € ba 80 livres ofuta na yo oza elese ok apui stratégie asuka naloba moto osalela yango azokende obuke de hotel ntongo okende hotel bandeko na nga soki opokola mafuta hydroquinone kopoka mafuta naloba oyo baosala yango ok problème te ezaka bastratégie moto couple osalela yango ntongo okende yaya lingo ozala naturel na sasi niki ntongo ozala mobali na yo na mbetu na hotel kopakola mafuta hydroquinone memela vaseline pakola nzoto mayaya nzoto ne okoma kwa sosa wilki nzoto sembe nasi na lobe eloko ma chérie nasuki na nga wana voilà okomi solo bopakola vaseline opakola vaseline na mbebo voilà opakola vaseline na mbebo merci beaucoup famille baoyo bolandi biso tomonela biso mbala nsima ezali na eloko ya moke eza très important etaki bacouple kobima kokenda mwa restaurant koprovoka basorti esalaka biso bio makasi mingi merci beaucoup na bamourese na nga merci beaucoup bye. Abonnez-vous massivement Mabia Star TV ya biso esika yango ye bomona ba star tu boningaka nga monona za ba fan na ngai ba boningaka ba boningaka ya bui en tout cas boss abonner massivement na Mabia Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mo emotion na penta balubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nini na kurate? Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yango turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shano kansika biya ngana ringia, bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa